Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous avez Kolanda biso na tranche oyo ezali tranche moko toujours ça la banalise na oyo nyonso zoleka na mboka na biso ba actualité nyonso na diaspora to pe na mboka na biso Congo na présentation vous avez Maman Bena et puis tous les messagers. Oui, 30. Shalom. Shalom. Et puis tous ça pena mutu na Nzambe Pasteur Zubila qui est à Scotland, Écosse. Shalom Pasteur Zubila. Shalom Maman Bena. OK. Toyebi ke oza libanda mboka biso toza awa boye tozobunda elongo toza tokabwani na nzoto me na esprit toza eloko moko. Alors messager na kopase na nos paroles pa na yo soko okoloba quelque chose après topase parole pa Pasteur Zubila. Ouais, sorry moto na Nzambe, merci pour la disponibilité na yo. Tozobundaka pour na mboka normalement oza spécial breaking news dans le vendredi. Pourquoi tout ça spécial breaking news? Parce que to lamuki lelo mokiliza koningana Frank Diomi azofunda Martin Fayulu ke mutatindaki na États-Unis ezalaki bongo Ruberwa ye azo démentir tout et tout mais ba boy koloba vérité puisque na réunion o bango bakendeki wa bazotanga koma Ruberwa mais ezalaki pe na Kagame na kati. Alors tozoyeba te pourquoi ba politiciens na biso congolais oyo bato bakufi na Congo le 19, le 20, le 21 likolo na bango plus de 700 personnes bazo trahir biso na confiance toza na bango bakende kokutana na Kagame mpo na kowelela pouvoir yango wana nayebi te moto na Nzambe mpo eza butu ya kotika biso apesa baimpression na ye esika oyo ozali omoni ndenge nini pourquoi bazobomba kombo ya Kagame pourtant na réunion wana Kagame alaki et puis yo oza na bainformation ke Ruberwa moto atindaka bato kuna lilobe mpa na yo papa moto na Nzambe. Bon, pour mes amis qui ezalika ba opposant na biso nde baloba vérité te. Normalement les bango ba déplacer, il a fallu baloba pourquoi ba déplacer. Ouais. Jusque là biso to yeba kité to koma ki ba te ba koma iko spéculer na ndenge na bango. Mais biso to ba quand même na information que ba kenda ki kuna ezaki gouvernement américain tenta bengisi bango. Ezaki ni pe sénat tenta bengisa ki bango ni congrès. Bango babimisaki yango comme si ke ezalaki nde gouvernement américain tabimisa ebango abenga ebango bon nga na ndeka nalobaka ke na encourage courage quand même ya Frank Diongo parce que Frank Diongo ye mutabimisi bavérité oyo nyonso ye mpe aza kolabo aza disciple ya Kamere na Ruberwa bon wana etalinga te me nga naza koencourage quand même courage na ye parce que Fayulu atikali kolobango te parce que Frank Diongo ye mutabimisi quand même ke ezali réunion mutu na mutaki na ndenge na ye ye mutapesi baplan wana so ezalaki Frank Diongo te tona toyeba mopete mais problème ezali wana ke biso toza bana mikesu te toza mpe bazoba te soki bandeko na biso ya gouvernement ya opposition balingi pouvoir bakesenga pouvoir na États-Unis te et puis soki bazalaki honnête il a fallu mpe balobake non tovoyage awa toye na biso dîner na biso oyo esalama eza lokola dîner oyo gospel full gospel asalaka alors bango mpe bayaki na cadre wana ezalaki na cadre nini te ke bagouvernement amérika abengi bango so na badîner wana moto akoma obeta banzanzini na ye akutana na mwa sénateur ne moko azwi bafoto tomoni Fayulu asali yango bien parce que azali bapublicité na ye mais eloko ezodérange ezali ke biso tozokende mpo na Kabila dégage bango bazokende mpona kofandisa baparti politique na bango koluka positionnement et puis na kati ya réunion wana nani azalaki ezalaki kaka Frank Diongo na nani te na Fayulu te moleka mpe azalaki nani mosusu mpe Makila azalaki Ruberwa azalaki président américain nani Obama azalaki nani président oyo azokende na France oyo ya barwande oyo Kagame oui d'ailleurs kokende azokende na France donc azowutela nde États-Unis mpo avion direct kokende États-Unis Afrique ya te fois atransité par France yango wana azotransité bon biso siko awa pasteur nalingi oleka likolo tobimisa na nani secrétaire tozopesa bango une semaine na Martin Fayulu na bango tout badévoile biso secret bayebisa biso pourquoi Kagame azalaki wana bazoloba te pourquoi Ruberwa azalaki wana mpe pourquoi barwandais fo bazala wana ntango bazokeloba makambo ya Congo loba no motu na Nzambe mais yango ezolakisa biso réalité ya bato biso tozotala parce
parce que na wana siku quand est commis divisé diaspora est commis divisé bamsu baza mpona Frank Diongo bamsu baza mpona Martin Fayulu et puis soko omona bien que Martin Fayulu aza un peu isolé parce que se comporter mabe et puis na minute ndenge nazoloba eza na groupe mosusu ya baopposant bazolinga bakende so na États-Unis kuna baza déjà na États-Unis bakomaki déjà alors oyo eza bomwana eza mpenza eloko Kagame alobaki na Congo politicien aza te alors biso toza bapoliticien te biso toza basali na Nzambe toza na biso nde tozosala vrai politique mpo Nzambe nde mokolo politique aza na biso loba no moto na Nzambe évidemment tozosala politique lokola bango te tozosala politique oyo ndenge bible ezoloba alors todéclasse bango nyonso donc moto biso tomoni wana aza na ye te mpo bakoma oyela baposte na bango Pascal, s'il te plaît, pour comme tu comme à midnight, les banglais balobaka, tout ça déjà na petit matin donc à minuit déjà il y a le 28 de l'autre date ni la bossani vendredi date ni le 27 vendredi le 27 hein mais il y a une sabiso na moke yo mutoza ndaku na weza ki pembeni ya ndaku ya ubeba to église na Kinshasa ba sala ka ndenge nini asala ka ndenge ni po bato ba keni na Amérique il y a une sabiso na moi secret de yo yibi. Bon, Robert Ayaza pasteur. Robert à chaque samedi. Pasteur à l'Ukuta, Kobenge pasteur à Sote, pasteur à Framason. Lola ne m'a pas. Bon, yé Aza Nding Azawana, Ayebani Aza pasteur, Amandako Sangisa Bato, chaque samedi na Inter. Naibi ba politicien ope ba kendanga pe ba benganga mena kendate. Tiko pour montrer participer na dîner wana eza lokwa ba dîner full gospel bandako sala kala na epoka mokutu. Pour muta passer na dîner wana Robert ande mutu akocha kombo ya bato parce que yoso sangana na Robert ate okozwa invitation à dîner wana te voyez ndenge ezali et puis secte wana eza na États-Unis ezali secte oyo esoutenaka baguerre na monde ezali secte oyo na kati na yango bapasteur bazali bapoliticien bazali bahomme d'affaires bazali ndenge nasalaka émission na jeune alobaka kunda bato aza pasteur parce que bango base considéré comme descendant direct ya Moïse oui. Okay, Moïse abota bango na mwasi ya Éthiopienne oyo abalaka alors bajuif oyo bazali na États-Unis basupportaka bango na cadre wana et puis lokola baza na mboka te et puis faut bapesa bango parti ya Congo yango le 21 février nambo a parti ya Kivu ekei eza déjà cédé kuna eza eloko oyo fo etire élite congolaise ndenge nini bango baza kuna bazosala dîner na bango kuna na ngambo ya mboka na biso mboka parti ya mabele ekei tiko tozomonaki bapoliticien na biso bazobundela bango peuple te bazobundela baposte na bango na babungu na bango alors biso peuple tozobundaka biso moko totelema tobunda biso tokoyi nde badistraction bato baza kodistrai biso na bamakambo baélection mpo élection eza kaka motu bango bakotia oyo bango bakodomine eza nango kaka Kabila pis tu vois tolingi eloko wana te yango wana fo tosangana mpona tosukisa Kabila avant 2016 mais moto na Nzambe tokosangana ndenge nini tala na kote ya Goma lobi baétudiant bakendeki na parquet kosala piquet mpo babimisa bandeko na bango me ya biso Diomi Ndongala akangami Muyambo akangami bapoliticien ebele bakangami bango le bakesala piquet na parquet mpo babimisa bango baowelela États-Unis et puis États-Unis oyo bazokende nzoka Robert wa moto akotia bango na liste sikoyo ekozala ndeni malumalu mpe azolongwa te malumalu akokaki kolongwa après nde parce que élection kosalama te parce que bato wana bakotia mutu na bango Kabila azolinga kolongwa te azotinda bato na ye bazwa formation tout et tout mpo baboma bakongole na yebi te place wana soki ozoba nini bon eloko ezali eza bozoba ya biso mo bakongole parce que biso peuple tozocomprendre te pouvoir nini biso toza nango parce que totala neti sikoyo likambo oyo toleka na États-Unis bato nyonso bamoni immaturité politique oyo bapoliticien na biso baaffiche mais balangage oyo surtout bazokotenir parce que likambo ya nani ya Robert wake nani Fayulu akendaki na konta Robert ezoswa Fayulu makasi tie na dieti na Bruxelles mais qu'est-ce que les politiciens ont fait bapoliticien bakomosala plutôt culte à personnalité tu vois bantu bazosala culte ya Fayulu bazomone comme si déjà un leader a gagné déjà gouvernement pendant que opposition eza tiko divisé alors
mindele bazomona biso ndenge un peuple qui est divisé c'est un peuple facile à manipuler mais biso tozosala la commission de crise avec une vision claire que Kabila doit partir. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Tomoni siko bato mosusu bayebi ata histoire yango ndenge ebandaki te bakomosenga bambongo bakomoloba ba n'importe quoi oyo vision eza te tout simplement parce que mpona kobebisa visa baninga bobanda ndenge bokotonga na bambo. Ok, merci. Et Pasteur Nzubila, nalingi na tuna moko message nini okopesa mpona peuple ya diaspora parce que omoni bao baza na mboka kuna révolution ebandaka awa bobandi Kabila dégage si tobandaki kolela mpona bango mpe batelemi maintenant mo nini liloba nini okokoyebisa bango na ngonga oyo parce que kuna baza kaka aleli pa ale quelque chose na ye esili vision future eza te mais biso siko toza na diaspora toza éveillé technologie eza makasi et puis ça basa biso grâce ke tozala na baintégration toyeba kokota na baintégration tout nini oyo koko mobiliser kolobela diaspora et puis ba o baza na mboka parce que tosala baanalyse mpona peuple na biso eloko nga nazomobilize diaspora eza kaka ke tozala na esprit moko eza ouvert ya kosala analyse ya kozala na nsima ya motu te me na nsima ya idéologie pour l'instant toza na motu te oyo biso tokoprésente na baélection encore de deux tozoparle na baélection te parce que élection eza mpona peuple congolais te tosali déjà 2 élections situation s'améliorer te guerre esili te 2 penalty faux penalty oui alors toza kuna mposa ya élection mosusu te eloko biso tozanga mposa ezali libération ya Congo le soulèvement populaire oui toza na besoin ya révolution mpona biso moko torécupere mboka na biso alors mpo tosala kaka eloko wana ya libération ya Congo toza na besoin ya mbongo wana eutaka epa na biso moko bakongolais soki bakongolais tosangani ndenge biso tofungoli compte na biso ya commission de crise awa eke bato bazokone kopesa ndenge bazopesa tokochange makambo na mboka wana mais soki congolais afandi kaka babe atala eloko ekochange te ti tokoperde mboka ndenge deja tozomona ezokende tomoni biso moko preuve aneke bapoliticien baza te bazokendokela baposte na bango epuis bandeko bazokoambuye biso baza na vision te ka visa bakosenga mbongo parce que biso toinstaure système oyo ya commission de crise batika bilandalanda wana bazonga na makambo na bango basala mpo bango basenga mbongo mpo batia na bapoche na bango biso tosenga mbongo mpona kosala nango mosala epuis na ngonga oyo biso tozolela bibembe bango bazolekisa bamiziki bazobina ba Saint Valentin donc bazo compatir même pas les Congolais donc batie ebola TV distraction na distraction puis baobundisa ba vrai Congolais oyo baobundela mboka na bango bon ce sont des gens oyo baza na vision te bazeleka biso tolance eloko moko mpo bakota na kati eloko wana mais bayebi makambo oyo biso toyebi te alors nga naza kosenga na diaspora ndenge mama be nalobi ke bacontinue kosala biso confiance parce que les choses vont changer toza na bapourparler na baorganisation ebele oyo eza na Belgique oyo eza na États-Unis toyebi déjà mpona oyo nini bazolinga basala mpona kodivise mboka biso komba na biso eza creux te toza déjà na makambo efandi alors bato ebele baza na kati nango toza sikoyo na besoin congolais nyonso aparticipe afanda te aluka nini tokosala mpona mboka me yaluka nini yakoki kosala mpona mboka mwa participation na ya moki oyo ya kopesa wana soki biso tocontribue nango en tout cas changement kosalema nayebi ke toza infiltré mais avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Merci. Nous, avec Dieu nous ferons des exploits. Tosenga kaka ba 1 pound ba mama na biso ya Angleterre bokoza la 5 na famille 10 na famille tosengi kaka 1 pound na congolaise moko kaka 1 pound mais soko lingo pesa please pesa ba compte ba number ba numéro eza wana okoza na Belgique okoza na wapi bandeko pe ya Belgique ya États-Unis ya Canada bandeko ngonga yango oyo tomeka kosorganiser l'argent répond à tout. Yemba passer à qui parce que Boutou ouais l'argent répond à tout mbongo ezali pouvoir avec l'argent okosala makambo nyonso tu bato wana soki bazopiolola bazoloba parce que baza na mbongo yango tozosenga bino baoyo nyonso tu bozolanda biso na ngongo oyo totelema situ mabena tolobana makambo toloba nzembo oyo eza prophétie mobimba oyo esalama na Congo oyo ezoexplike lelo makambo ezoleka lelo na Congo. Bah étudiant.
ba plan tout ya ba ennemi et ça la mandé pour qui ça va te bokonzi eza na biso totie nzembo oyo po eza émission ya révolution nzembo eza na révélation makasi bolanda tokoexplike bino breaking news. Camarade O, camarade B. Camarade O, camarade B, ils avaient étudiants. Révélation. Au botami en Amérique, au botami wa tunaka noko aye biso makamboka na yo. Ils ont prophétie sur makamboka, leni koyeba mboka na bino. Koyeba histoire ya mboka na yo. Yoka. Ah oui, la révolution, pasteur a fait mouetter toujours sur la parole à révélation. Vérité à mboka na biso. Zamba pe na mai. Bisobe. Nanyo so mabele zama na mboka. Ndenge tozaka na poto tozokanisaka na mapoto makambo Kinshasa mokoli tokoma na Kinshasa ndenge tozwa pouvoir ndenge tokobenga na barwandais il faut yeba secret ya mboka na bino evala azali koyela biso toyeba secret ya mboka ndenge lelo biso tozokoluka tozonga na mboka tobenga na kabila il faut mutu azala bapasteur bapoliticien babetela bino baterritoire na biso basuperficie ya mboka na biso eza ndenge nini makambo alobaki yango alobi baesclave na biso bakomi bachef lelo biso bakolo mboka baumbu na biso bakomi bachef lelo barwandais bakomi bachef baumbu na biso barwandais lelo bakomi bachef barwandais bakomi kopesa bokonzi na bakongolais bakongolais bakomi kobunda likolo ya barwandais bakomi kotekela biso bokonzi. Merci mingi King Kester mpona révélation monene oyo ya milongo ya kwangu esclave na biso lelo bakomi bayebaka lisolo te histoire monene yango ezalaki prophétie mpona Congo nzambe asaleli 2016 eza King Kester emene mpe ale moloto oyo bayembi banzembo ebele ya révélation ale moloto na King Kester bayembi banzembo ebele ale moloto ayembi moto ekita Jésus-Christ le roi du Congo pour nzambe alingi mboka ezonga na Congo mais avant na kota naza na le messager na bakisa na nzembo wana kaka parce que alobi bakamarade o bakamarade B mais tozomona baétudier na so banda kotanga ata moko te akoki kozwa poste tututu omonaka bato oyo kaka babanda na bakozwa poste na nzembo alobi bien ke baesclave na biso bakomi bachef lelo oyo barwandais bazwi baposte na biso barwandais baza na armée barwandais baétudier na biso bakomi kosala cirage bakomi koteka mapapa to parce que congolais azali médiocre na baposition nyonso médiocre na politique médiocre na bonzambe médiocre na makambo nyonso tozala bamédiocre alors awa nautozwa message moko lelo oyo parmi bato babengaka nga ezali frère Eric azali bongo proche to azali moko bagarde corps ya kuna l'église oyo tobengi libuluma nzengele pasaka nyonso arenyaka alobi pasteur Salomon nayebi bien kozala no innocent olukaka
biso toyela ko ba problème pour que ça solution la communauté mais ozalo ko la Yesu okokufa likolo na biso na boya ngote na kokufa na nzambe mais na kokufa te pour bino bozolo kelanga ba problème. Alors alobi azali na fiancé na ye Azel azali bongo na mwana moko abotana nigérien azali interprète à Sakayosa asala kana field na banque. Alors alobi fi wana auti bazalaki na ye bien que a interprété à l'église amelaka ne bière amelaka cigarette amelaka ba whisky tout et tout pe akomaki na zemi alongoli zemi sikoyo azotuna ngana pese conseil ni donc conseil ngana kopesa yo déjà alongoli zemi mwana wana kozonga sute bakambi na église bayebi alors batutu bayebi bazotika eloko ngana koyebisa na yo eloko ngana koyebisa na yo lokola batutu bayebi et que moi je suis déjà problématique bien qu'il y ait interprète dans les boulots mais papa en Nigérien à mon amour à ça la banque mazolé là yo pasteur azolo belo ko mokote pour alika ka présence à batu tikaye bible le biso ba paga no mi balé ba balanité ba yebanité baliba kabola ko la kimia pour ba paga no bien que boke dans l'église yo za garde corps ya interprète mais ba paga no parce que yé amela la cigarette amela masanga makasi pe yo mo lo bi azolé là donc conseil n'a pas su en Ghana où est-il allé Nzambe azana bino mabi na ezaki un message na zo abutu pe moyi ya Ghana entre parenthèses ndenge les messages tout ça na breaking news espace oyo to sala banalise na oyo ezoko leka na mboka na biso pe na diaspora bino mo bozolanda biso nde toza koloba mpona ko éclaircir peuple na biso parce que peuple pouvoir eutaka pa na peuple biso nde ba peuple biso ba peuple batozo souffrir peuple botaki komona awa ndenge bato bakufi biso ba mama bazo violer biso koloba te donc toyebi bato bakufi ebele alors comme bato bakufi toko kotikala kaka boye te tozopesa bato confiance omona ntango mosusu mutu wana ye bopesi confiance oka na se azosala makambo na ye tozoyeba te nani aza nani alors yango peuple congolais pe congolais na espace oyo toye korévolutionne bino bato ya diaspora toyeba kosorganize ndenge paster Nzubila alobi l'argent répond à tout tozosenga na bino tomeka kosorganize toza peuple monene libanda toza ebele tolandalanda kaka te po mama moko mpe mabisa koyebisanga bio mama bena oyebi ke toza na balider te messager na makambo nyonso tu nde ezoleka na Congo oui c'est vrai baerreur ezali bambebe ezali eske na mboka Congo congolais nga nayebi ke aza moto ya mayele atanga aza makambo ebele tokokozanga lider nayebi te point de vue toza na balider ebele mais nde problème Congo azosouffrir nango problème Congo azosouffrir nango eyali église à Congo. L'homme fort à Congo c'est l'église. Bible lobi ezana motu moko te akokota na ndako ya motu aboto lelo soka kangi l'homme fort. L'homme fort à Congo et kanantala ba rubewa bakoma ba pasteur ba kunda bantoire ba pasteur ya lukuta alors lelo oyo ba pasteur lukuta ne bazo diriger église bazo mema batuna quand il y a perdition. Na kato te na ta mobutu pe papa nani papa ngwanda pe utilisaki système wana tozalaki me ba vox idée même ba bazalaki na nini wana oui ne soka na vox idée ta moka bongo mazate ebandi lelo te ebandi bandakala sikoyo peuple na biso nayebi te tosala nini po peuple ayeba kokompo parce que na bato mabe na bato malamu biso tu tosimbaka bible mais ngai etake mama naza korepresente bino nalobaka toujours ke Eli na Bal bango nyonso tu babaki tomekana Eli nyoko ebimaki Bal pe nyoko ebimaki mais tomonaki moko Eli na Bal ezalaki moto Moïse nde na nani Moïse nde na Pharaon ezalaki banyoka mais nyoka moko ezalaki nini wana Moïse na Pharaon nyoka Moïse emelaki banyoka ya Pharaon mpona nini moto Bal nde 450 Dieu a starté na 450 à Bal moto ya Eli esikisaki bango nyonso toza na ntango ya moko Carmel ozomona alors na temps oyo boye peuple ya Nzambe il faut tokoyeba na bafruit tokoyeba te ke na koloba na nini boye toza na Nzambe toza na problème monene awa omoni ndenge tokuti koloba bato na biso po biso ozalaka bien informé bato bali bazokwala biso mokili mo bezolanda biso Sentinelle TV bato baolanda biso partout na internet parce que bacongolais au moins bakomi na télévision na bango na internet ezopesa bango information pe site na biso oyo ya www.didierforme.co.
UK, donc UK en français, UK en anglais, et Zali déjà beaucoup côté bozobani na biso kuna bozoba information, vous en pour ça la publicité, vous en pour ça Matéa pasteur, vous en pour ça Matéa pasteur Ngoleka, pasteur vous en nyonso d'autres ça la bino Matéa, bozoba émission en culture, boye ba makamyo surtout parce que vous amakamyo surtout kuna. Alors, et ça déjà na katiwana. Donc bazolanda biso balobini, ba opposant congolais bakei na États-Unis mingi bazaki recommandé par Ruberwa bakomi kuna na salle Ruberwa azalaki wana Kagame azalaki wana mais bazo discuter libanda bazo mettre la vision sur l'autre pourquoi bazaki na Kagame pourquoi bakei ko sala réunion na Kagame d'ailleurs Kagame azolongwa États-Unis lelo pour comme en France tout c'est dans la France ba pesa malumbe parce que lelo vendredi na zo comme en France azo aux États-Unis donc les États-Unis wana azalaki na bango mais les baswani baboyi kotanga kombo Kagame baboyi kotanga kombo Ruberwa babimisi kaka invitation l'autre c'est na ma honorable Martin Fayulu na Franck Diomi en tout cas boye biso pourquoi bokende ki réunion na Kagame pe bozolo bati alors pourquoi vous êtes toujours na siège ya Rwandais to pesi une semaine ceux qui vont dévoiler ba secrétaire to kozonga sur na plateau to panza secret to panza poké comme ça mokilié ba face ni bozanango parce que biso to pesi no confiance mais bino bokolia na sima moko na bisote mais mutu na nzambe na ebite to to ça la banalise pepe pas ça la banalise na e mutu akoza la ennemi na yo to boy tende to zoloba ba ko kozala ke bon ba on baza bato o to moni ki ba baza na opposition mais ennemi bokoza la bokuta ina ba ko soli mo botika toujours na position na bino na ba bela kuna ba kele ko ba ennemi te ba kele ko ba partenaire ba kei po ba solo la ndeni ba okabola Congo ba kei po ba tout les bonnes questions. Bon, américain, sénateur, tout les bonnes questions. Bon, le cola, Kagame et Kabila, a coquité à Zobo Mabatfoa Longwa. Nani a voulu ça l'intérim. Parce que Kabila fois Longwa fin l'élection. Bango nyo surtout à Franck Diongi, Bango tout balobi Kemu. Martin Fayulu a lobi Mutumoko Kaka Koyoko za la présidente Zali, Nani, docteur Mukwenge. Les bayogi docteur Mukwenge. Les bayogi que ça docteur Mukwenge. Les bayogi que ça docteur Mukwenge. Ruberwa bengi Kabila a essayé que docteur Mukwenge awa batutu bazolinga ba voter yango monaki mikolo uto il y a 2 jours passés à Kabila atindi ba bana mura bake ni ko attaquer ko agresser docteur Mukwenge nanda kone na ngongo docteur Mukwenge azali vraiment sérieusement touché à hôpital na hôpital nga ba bumai pour na réunion oyo bango akenda ko vanda na mesa résultat nango Congo ndamwa parti qui ya SK na Rwanda docteur Mukwenge menacé likolo na bango azali na réunion na peuple a évité biso heureusement tout ça na batukuna bazo pesa biso information bazo pesa biso nyonso towana alors bakende ki lokwa ba partenaire bakende lokwa ba ennemi te baza ba partenaire do bazo linga ko travailler parce que ba Rwandais ba yebi ke Kabila ko diriger sous te ba lingi sous Kabila te alors bazo luka Rwandais mo bazo luka Congolais moko oya ko ndima ko comme président après hier zo ba hors de pas Kabila yango moni mutu lokola nani Albert Moleka soit qui audace il est un aventurier de premier rang, un collabo bandata à Mobutu, avec la France 24 à l'objet, il est à président Congo. Et puis, Babengana qui n'a eu des espoirs parce que l'air à les États-Unis, car les États-Unis, on a à cause de l'Américain, papa Tshisekedi dans un malade à Pokate, il est encore président. Il y a un moment où il a eu des espoirs. Babengana qui dit, Tozali entouré d'un très bateau, oh, Baza, l'ennemi à Congolais, moule katika ko souffrir te banda zaki mwana muketa tana bango za travailler na Mobutu bango nyo ba travailler na Mobutu tout et puis mutaza mukonzi na bango Vital Kamerhe ko azali ennemi à Congo oyo pe azali na zuwa po monite Martin Fayulu azotombwa Martin Fayulu bato balingi ye Vital azwaka souci azali na posa asolo liboso ba Congolais na diaspora ba yambakete amoni Martin Fayulu azo ke bon yango ba simsa ba touche de to komi na ngongo fu ba telema Martin Fayulu aye ba kozwa décision ou azana ba Congolais ou akena ba Rwandais comme ça bango no surtout ba kozala dégager. Voilà des problèmes tout ça moi. OK, merci peuple bino mo kozolanda banalise bino pe côté boza bosala banalise mais na éviter mutu na Nzambe ba parlementaire oyo peuple ba lobi ke ba votaka bango mais na musala ni ba parlementaire oyo bazosala kuna parce que bazoloba o ba élection na yebi ke oui pour to bo négliger ngote pour mutu azana pouvoir ana mbongo bakolo biso to kolo ba élection ko kende te tu wa liboso to mona kango basala ko parce que bazali na mbongo mais na pe lelo pe bakolo ba o tutu me ba kama soki ngoyi mulunda mutu o ba pesa ba ordre azalaka awana est-ce que pas tout ça ko ko tena place wana azate kaka bango parlementaire sikoyo na éviter nini oyo ba ko ba pona peuple ba parlementaire wana basomba bango ba parlementaire ba kinozombo na bango bazoba la basi et tali bango te
Ngoyo Mulunda te ezali malumalu azali disciple number 1 ya Kabila a respectaka à la lettre au Kabila lobaka yango lobaki fallait to sala omoni ba parlementaire na biso ba opposant na biso bien batu oyo baza na opposition soki bazalaki mire na politique eloko liboso fallait ba bima ba losala piquer na prison makala po ndeko na bango Guillaume Ndongala bima parce que Kabila ndenge azo aminicier ba M23 o ba bomi batu mais ba congolais a solo azotinga bona boloko to azo boma bango soki bango nyonso ba telim ba parlementaire ole ba ke États-Unis ba bito ke États-Unis te to yana na prison awa Guillaume Ndongala za kuna bima iko salama et puis soki ba lobi no Kabila dégage mais to bandana na malomalo dégage iko salama comment bien besoin ngabo ke na élection na muto atrisha na muto ayoke la Kabila ça dit élection on a déjà ba ko tia marionnette na bango donc eloko moko ko sala te puis l'air besoin ke na élection na Kabila l'air besoin ke na élection ya ko sala te mais ata ya zate akoluka nani moko marionnette moko wana ekozala Katumbi ekozala Moïse Katumbi ekozala kisa Rubewa ekozala po bango nyonso baba Rwanda baso nationalité ekozala Kengo ekozala nyonso tu wana donc eloko eko simba ezali kaka soulèvement populaire wana tokobengana na ba Rwandais na ba policier na ba soldat ba Rwandais na ba bango aner na ba mutuloko ya Bizima Karara akoma mukonzi aner azana Kinshasa et pourtant Bizima Karara ndazaka mukonzi aner mikolo za mingi na France pour être ça ba congolais en France mais Bizima Karara ba tout ba officiellement akima Congo officiellement akenda lera Moussa Kabila et l'autre chose là que Joseph Kabila za congolais te yango ateki parti ya Rwanda parti ya est ke na Rwanda Azuba Rwandais, après c'est la nationalité congolaise, représentante à maman na Congo, c'est une Rwandaise. Azuba Rwandais, après c'est la bourse d'études, il y a jeunesse, Rwandais va représenter Bisso. Dans le Parlement, dans le Séni, même pas la makila ba congolais, mais batouana bazo cohabiter naé, bazo lia naé, et en plus bazo que des réunions secrètes na Kadame ou Azali Hitler congolais africain ou Aboumi plus 10 fois plus que Hitler Allemagne. Donc bango bazo trahir mboka et c'est une chose que to tema pour la to benga na bango mais to pesi bango 1 week. Babi Mabaye Sabiso, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui va l'obiter, awa toko devancer, toko savons qu'est-ce qui s'est passé? Masolo ni bakino kuta toko la sana ba photo, nenge bazaki na dîner wana, Kadame azalaki wana, ba pesa na gimbote basolo ya makambo Congo, ba yebi po ni bakine kuna me pona nini bazo ninga koloba ngote liboso batuke Kadame pasaki wana. OK, 40 azalaki wana bande kolanga bino mobotala ba étudier bana biso batangi ba classe ebele, ba komi ko sala même na ba tirer ko sigé ba sapat tout. Mboka na biso tondi na richesse makambo bele ba mama naza ko représenter bino na pesa ki dernièrement na yebisa ki bino ba mama na ngai na émission na ngai on l'appellera fan oyo lobela biso ba mama diable aza ko préparer quelque chose na mboka na biso mais na yebisa ki bino ba mama na lobi ke bino yebisa biso na mboka lobi na place oyo zo ba diable azo préparer quelque chose Kabila azo ba mettre nyonso tout atamakasi ba karatéka ba sportif apesi bango mbongo bamso atindi bango na Maroc bamso atindi bango na Poto ba formation parce que azo linga atia KO guerre ezala na este, guerre ezala na Kisangani, guerre ezala na Kinshasa babomaka bato po baloba insécurité totale ya li moyen élection ezala te. Donc nyonso wana ezala ba plan oyo ezobongisama esengeli biso totelemela bato oyo po makambo esalama sute. OK, nalingi nazonga mpe ndenge olobi wana avant nazonga kolobela ba mama maintenant na ba plan oyo bango basali wana les messagers ke kotinda bato partout ba formation maintenant na côté na biso peuple nini oyo biso tokoki kosala peuple parce que musala qui militaire tout ezali très important maintenant na côté na bango na yebi ke biso pepe toko se défendre mais côté sikoyo ya biso nini tokoki kosala pour que tomeka pe kosala pe ba formation net na diaspora na yoka même papa mo aisabi na diaspora toko même ko sélectionner batou ba cotisation to ba yambo ezali très important bon tindi pe ya bino pe ba kene pe ko zwa pe formation parce que toko se défendre ka boité mage mabanga tout alors na zongi ne na bandaki ko mobiliser ba mama na lobi ke ba mama na senga ki na bino ke to sala ba noyau de prière ba mama to sala ba noyau de prière na ba famille sala noyau de prière parce que il y a un plan
oyo eza kobongisama mpona mboka na biso bino mo bozomona bamoloto bakufi bato ebele bakufi mais tokoki kotikala kaka boye te mwasi soki atelemaka le messager de la bonne nouvelle c'est une grande armée biso toza na minduki te mais toza na mabolongo na ndako na osala noyau de prière na famille nobondela mpona Congo et puis bondela mpona basali na Nzambe et na kati ya bapriere no tokobanda kodetruire bakisi na bango baokitisme na bango bamagie na bango parce que na butu bakutani bolumbu na moi balati bilamba na mituka mais baza mpe na kimia te mais biso toza na un grand Dieu aux possibilités 2015 oyo mutu na Nzambe alobaki c'est encore possible na badomaine nyonso mama na nga telema na mabolongo bamama diaspora toso organise na bacotisation na bambongo na mabolongo tokosana te conquérir 2015 to conquérir na baprière topamboli bino merci mpona le messager mpe pasteur Nzubila bino surtout kimia ezala na bino elongo bye bye mama Bena à la prochaine occasion bye bye.